émission on a richesse est à la quioté. Avec tout le respect qu'on te doit. Émission on est à la quioté. Batangi ni kombo na yo, ni exemple à kombo na yo. On va tika ba kolo makambu ba répondre. Eza na basi o batangi kombo. Yaba o ba grignota bango. Mama Kalunga aza mise à part. Potangu ba beauté ya basi o ba grignoter Mama Kalunga déjà za ene longi mo ba ko grignoter. Ah tika boyeko li. Karine li fianton. Na média to luka pe nanya mema biso na buzoba. Oza parmi ba o ba mema biso na buzoba ya ki lesbienne. Ponga na parent. Karine a ki sita. So ando bota nga bota ta mwana moko akose la mibali nyonso baluki ko prétendre ye na libala. Zeme ya raté. Nga boti 3 bords. A o nyonso o jebu Captain Preto ya na tumba bino pété. O nyonso to ayebi ka sala buzoba na matanga dadi kitambala na rotumbo pété. Ba o nyonso ba yebi ka na kanga bango na se ya bordure. Ya stade de mentir na tumbo pété. Bino mikolo ba 65 ans ba 45 ans. Yo kanga ba tan stade. Na kanga bango na matanga dadi kitambala. Ebele balai na sene sika onde konanga mwasa zenge loko ofinika afiniki mais système ene ka sa couverture. Non 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 non. La dicheste. Aza soni na biso media. Karine. Ba finga ba lesbienne na ba PD. Aza soni na biso media parce que azala lesbienne. Ya lesbienne. Abebi sab ebele ba fiyo na yebi. Toze ya liste ba kombo ya ebele. Mibali. Non. Azo mibali abalati. Abala alati kutu batu ba super. Apesa ba kombo ba sale. Et kate po arobala te. Retour au Bercail. Mon nganga o asala ki opo katsama ya Turquie. Pai wapi bokozwa Amiral Chamala. Na émission na ye efo perso. E kola ki sa moto na moto effort akosala pona culture ya mboka. Social pe lisolo oyo moto na moto asalaka pe abundalaka. Awande pai balobelaka pe promotion d'artiste ko salema avec Amiral Chamala mobali ya kitoko ya propre o taliboti ya mobali o melimai o kumisi nzambe. Solingi bez awate Amiral Chamala mosana ye kitoko lokola mwana mayele oyo akendaka classe na mbongo ya Minerval ya tata pe mama lelo akosala lelango honneur ya mboka mobimba eyokania ti namira ba voisin. Le devant nous appelle, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, de partout, ça dépend à laquelle vous nous captez honnêtement. Bienvenue dans votre émission FOPS. Vous le savez, cette émission est là, socio-culturelle, qui est là pour parler, recevoir des artistes et des confrères concerts pour parler par rapport à quelques minutes des analyses, mesdames et messieurs. Dans cette émission, je reviens encore le réel plaisir de recevoir ces concerts au nom de Liliane Yagola. Vous le savez, c'est une chroniqueuse auto-ébélagée de partout, mais ça l'a fait régulièrement depuis un certain temps. À comment retravailler, na igbi filé, ou makambo qui n'est bien. Restez connectés, on va essayer de parler par rapport à la réaction des artistes et comédiens après avoir kunda notre artiste Mama Chako ou écrit moi Mbotu rancune par rapport à la vérité où notre artiste c'est la duchesse Alobaki. Il y a beaucoup de personnes Oyo, c'est là qui nous on va essayer de parler par rapport à quelques minutes avec Liliane pour toute sa précision et à Vinaï. Laissez-moi remercier notre équipe technique qui travaille vraiment au four et au moulin. Merci à vous Guissolo qui est derrière la caméra. L'excellence travaille toujours. Merci à vous et les profs. Contrôlez vraiment la machine à montage. Tout le monde a la transition. Il y a qui toque grâce à ces messieurs. Merci à tous mes partenaires qui me soutiennent de partout. Vraiment là, je vois mon vieux Odulom en Pouya boutique, exemple la Souverain Rétro à Kinshasa bientôt. Merci à vous archevêque le Bobo Zéro Fénia, Wana Mouni Balamongo, Umbana Chako, Bakolo Mouvement. Merci à vous aussi Kenny West, garçon de la ville, Maya, Maravilla Zula, Namoni Wana sous partenaire privé de cette émission, Ronsa Massamba qui me suit depuis Boston. Balobi encore de Makambo Zoya. Pour finir, à tous mes partenaires, pour clôturer, archevêque le Bobo Zéro Fénéa, Motema, il y a point d'interrogation, il faut ma mère, il y a besoin de sa mère. Ils sont les fonds là, biso, mon Liliane Yago, la mode palais, Netika, Mikili, tous comprendre. Bonjour Liliane Yago. Bonjour, Yanga Morondeko. Bonne santé, Takos. Liliane, Yango Iskoyo, Tentir na yo, ou ta Afrique des Sous-Anakin, et qui t'a raté, m'a raté, et va na statique. Ça rend ça 21 à Libanda.
So c'est 21 libanda donc ato yata mo yata kaki waka mwa. Yana mabete ah uza sans doute pour. Pour na parola. Na parola mafuta hydroquinone te. Sans doute. Na parola comment beurre de karité. Ah traité normal les ala note. Oui, anga sans doute kanana na. Donc so bakza sous mois de et c'est 21 tatou. Voilà, mesdames et messieurs, allez-y comprendre, c'est elle qu'on va essayer de parler avec vous par rapport il y a quelques minutes. C'est une fille très 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 intelligente. On félicitations parce que comme on a physique, si tu parles, moi, en tout cas, je lui salue, de quelque part. On a quitté avion de tout le temps. Donc, Ayebinga, c'est un papa pour moi, c'est un yaya papa, nyon surtout. Donc, quand tu me parles de lui, non, moi, derrière papa, petit témoignage à moi, on avait dit que bien. Ça, on est dans Tengana, sur les cas, on a bon de l'école, physiquement, pétangara. Excusez-moi d'abord de partout, vous nous suivez à ces moments. Honnêtement, français. Excusez-nous. De partout vous nous suivez par rapport à l'heure où vous êtes dans votre pays où vous êtes. Moi Liliane Niagola, d'abord je vous dis bon après-midi par rapport à l'heure de ce mois ici à Kinshasa. Atterrissage forcé, toujours biso ils aura sans taxi, sans billet, sans nyonso. Donc, la deuxième télé-réalité, non, ça a tonton. Bien la gomme, bien coupé, bien polo. Et taliga bino pour na tokos. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, restez connectés vraiment sur votre émission InfoPS aujourd'hui. Cette dame, elle doit vraiment parler par rapport il y a comportement de sur artiste. Il y a la maman Chako Bakoundé samedi, na Lukio franchement na mon akiote. Nazaïti na Kimé Bouzoba. Kimé Bouzoba. Bien. Non. En tout cas, l'émission on a Tomboka Mabe. On fait na Tomboka. En tout cas, personne n'a maman Chako. Mais na qui m'a quitté, na boya qui koya. Nous respectons maman Chako. Il y a déjà que retour à Mabe et Zala. Alors on a cliqué à votre Mabe. Fena kima buzoba on a pas l'ongina la kisamate. On dit buzoba on salame. Buzoba sama na miyibio bakindaki. Tous en malamo iska marambuzo bandaki. Entrer à la duchesse à Kekovanda na batumsu na gauche batumsu na droite on a remarqué maka lunga na batumsu kabina batumsu la duchesse na batumsu par rapport au yebeleka qui a verta lobaki. Mais on a remarqué tous à la claire Maman Kalunga a joué autant des émissions. Tout ça là pour répondre. La duchesse y a Gabi. C'est selon yo. Oh nyon so la duchesse lobaki. Pourquoi Maman Kalunga a Gabi? Bah télémé l'ango trop. Bah on va bassi avant de toucher mon bal. Il fallait m'asseoir. Minti Minkuluba Karavasenda. Je sais d'abord Kabé Kabengé les triple P. Entre de Paris, Babi Yonde Mokondi. N'a répondre. N'a commis ce qu'on a ma baie. Bonsoir et bonjour de part et d'autres. N'a bandé les sous par rapport à Air Nabino. Ce qu'on méchait commis. Émission et ça et la guichet ça ça qui est Tali ni Kalunga ni Gabriel. Ceux qui a belle vie à répondre qui n'a une belle vie. Le coup là c'est intellectuel. Si la soirée répondre. Te bataille comme on a été si la Beckham on appelle maîtresse à répondre na buzo baté. Na bino nyonso bo landanga na babisika obozaleli. Na ba heure ya ba mboka na bino obo mona publication émission na biso. Na lobi na bino boye pe na confirmer bino Kalunga soka lo bazo ba palpite ya Barcelone kombo na e la guichet atteint comme mututé à lobby c'était à prendre ou à laisser. Gabriel n'avait pas le droit de répondre droit de micro bataille kombo na été Gabriel nga Liliane Yagola Mukaj la fille à 19 tatou na minute on a remis 21 tatou comme 21 oui non baksara rapport bango na mbongo te na coacher bango toujours. Émission on a le guichet est à la quioté. Avec tout le respect qu'on te doit. Émission on est à la quioté. Batangi ni kombo na yo, ni exemple à kombo na yo. On tika ba kolo makambu ba répondre. Ngane tina minute non c'est ngara belle vie. Soka belle vie a niati. As Luzolo a niati. Maniatakans non tanga tous les lesbiennes on a yebi. Ah tika boyoko. Nakotanga tous les PD on a yebi.
ngai epa na nga bozobelekaka te mutu nyonso to aotala ngai yebi ke bozobelekaka te ozala oyo bimaka na nani mpo okoma ya nani nakotanga kombo na yo parce que j'ai de preuves banda na bandi osala baémission oyo naoloba naa na liste ya bato oyo ya kongo te oyo nga na yambi libanda mwana Captain ya tongo Liliane Yagola Mukaji eza na bafille na bagarçon toyamba oyo balata mpe baalliance mais baye kuna baa bapede na balésbienne wana Afrique du Sud wana mpena na otanga bango donc sans kutu soki nini oyo na otanga bango likambo la duchesse alobaki etali nango Gabriel te nga na leka pa Gabriel mpo na osa tumba ya kotelemela balésbienne oyo banga baya osa trouble na matanga kotelemela biso bachroniqueuse oyo mpe tongai toye na trouble mais bayoka esoni te batalaki mama Shako akufaki te misisa Kinshasa moko ya biso ya media asaki buzoba tomonaki na ntango akombona ete mpo azoba oui tozongi lelo tomoni la guichesse alobi Gabriel etalaki yo na nini mama tumba otumbi zamba et puis omitumbi na kati ya zamba mpo oza parmi bazamba omitumbi pourquoi faki oleka oleki otumbi osengi pardon mpo anini parce que oyebi oyo olobi il fallait pas osenga pardon esopi yo grave mais bon balobi que ils na temps ote sengela seulement parce que corps ya mama Shako zalaki na morgue non matanga mama Shako personnel mama Shako aza monument ya théâtre oui depuis 1974 on l'admet on dit miango suite il y a des ordres de famille na ye na ndambu ya batu ya média ndambu ya batu ya théâtre oyo esali ke mama Shako asala 1 mois et 4 jours etali biso te aza mama mpo na biso mais oyo etalaki famille na désordre etali biso te mpo neti nga déjà ntina boya oyaki eti bakunda ye na boyaki na yebeke retour ezala mais tosala mpasi leko mocrée baproblème kalunga foyene kuna baproblème te mama Kalunga etali biso te mama Kalunga te mobali ya mama Kalunga je te donne un message directement je vais dire ceci soki eza na basi oyo batangi kombo yaba oyo bagrignota bango mama Kalunga aza mise à part po tangu babote ya basi oyo bagrignote mama Kalunga déjà azali na elongi mo bakogrignote tika boyoko Liliane on parle toza na émission tosa émission non, bon, nous capé pasteur à Kandati. On a pris le message par rapport à lui. Non, lui aussi l'a parlé. Oui, on a pris le message. Il y a un gars qui a répondre à éviter. Mais son yoki de grand n'a répondre. N'a quoi attaquer émission. N'a pas oh wana. Il y a 10 ans passés. Où ils ont qui est totalement Kalunga. Té longi on les a été que va goûter. Grignoter. Est-ce que grignoter t'as la longue t'as la. Grignotage équipé pète. Yo sarangam to la te longi. Yonga nandima nanga ba mission nga ta ba couper. Au moins nduta to la ta likwanza te seke na leka bango. Bien sûr. Là moi je confirme. Na leka bango. Bango ba ko leka na misu na car. Mais na mambo etali visa na leka. On a grignotage wana. Te grignotage wana sko yango to lo bake. Gabriel Limisanga. Oza pire ser na ngai. Dans les cas de l'émission, on a ça et na kota baka. Mais le long je te dis, ce qui opesse yondo pesi biso ba priorité. Ton loba le lo pour na grignotage. Et lo ko na etala ki yote. Grignotage oyo moko ya bino ya mangobo alobaki. Muto faka répondre des belle vie. Ou ma vie. Ma vie à répondre t'es sage. Mon conduit Queen Mada. Tu peux pas Marie-Hélène va répondre. T'es mouton répondre t'es pas les cas dans ma bande de l'école. Il y a une bande de l'école et ça dans ma caméra. Kalunga pas tanga quand même. Ngana ba mamba Kalunga te. Pour batangi kombo na ekuna mais soto zongi na lité ya kanda za en liste te. Liste to tanga ba o bazana ba bilonga ba normal na temps. Pour grignoter. Oui. Hier azali na grignotage te na temps wana. Veut dire que longi na ye ezali te na kati. To tanga ba kombo. Oyebi Gabriel atomboka etangu Diana linga mwana e. Ba o pe yo linga ya 17 à 15 ba na ba mama na bango. O ba boya ka peke bana na bango ba ko bimana mikolo te. Biso to ba leki na bino na image. To ba leki na bino na mambo ki tala tala. Hein?
Hans Luzolo lancé liste na lancé ba o na yebi ba o nyonso o Djebu Captain Preto ya na tumba bino pété o nyonso to ayebi ka sala buzoba na matanga dadi kitambala na rotumbo pété ba o nyonso ba yebi ka na kanga bango na se ya bordure ya stade de Martin na tumbo pété bino mikolo ya ba 65 ans ba 45 ans yo kanga ba tan stade na kanga bango na matanga dadi kitambala ebele balai na sene sika onde konanga mwasa zenge loko ofinika afiniki mais système ene ka sa couverture tika boye ko na matanga ngana li ya gola buzobe pa ngele raté oui donc na stade ba profiter bino nyoso na bino bolinganga ngana mama bana na parent mère de 3 enfants. Ma fille est née à la université d'économie. C'est-à-dire je ne bouzo va pas dans les raretés. Ngana foiti ba chroniqueuse que l'amour qui a pour le barolé qui a attaqué non. Le roi Karim il foiti a mis ça qui oyebi na mambo non na côté la duchesse non à côté la duchesse aza soni na biso média Karine ba finga ba lesbienne na ba PD aza soni na biso média parce que azala lesbienne abebi sab ebele ba fiyo na yebi toze ya liste ba kombo ya ebele non azo mibali abalati abala alati kutu batu ba super apesa ba ba sale elekate po robala te retour Robert Kai mona nganga o asala ki opo katsama ya tiri ezala solo lo kongo o aleka nzela maiti ngana kenda avion 17 fois 17 fois o otala nga yebi na katsa nzela maite na kenda nzela matadi te na katsa nzela te ya wapi opo leka ngana muleki abana poto na lekaka toujours normal na pese lieu epesengele pese la wakena nzela mainzi makarine koko kufa pene loko pema wana odae tara ko sili libele lembi molakisi le roi chirurgie aïe mabezo kende toujours na tozongana kota Fanny Maswaku wana réaction Fanny Maswaku pour la richesse de mobile ça la bien te quand même APD il pas APD bah oui APD la guichesse c'est un bon papa la guichesse ça la moisi na bana avant bota na mwasi wana ye Kishasa na mwana abota déjà ngana yiba na guichesse na Kishasa na yebi maman na papa la guichesse donc mwana mobali yo akote mais la guichesse aza la contre-parole à la guichesse APD mais finalement ça kazolo ba vérité te na telemela kio de botelemela na telemela garçon wana mususu wana utaka Canada kombo de kiminga mo alemba et oyakaka botelemelenga les autres amants la guichesse. Pour votre information, je vous dis de tout le pays qui me suit, ngaloba français, les kabadjika ya bonne famille. Moi na gomba tongo avant Karine Mokonzi zo studio o kisinjoro ayeko boka matela na matanga Marie Misambu. C'est qu'on a pu maman père solo. Ah ben oui, exactement. Netikeni. J'ai dit et je confirme encore. Ngana loba vérité et pas ngana bomba abuzo bate. Karine li fianton. Moi nana ya makangu na habité 40e femme. Soni ya libota na ye. Bonga pasteur quand même. Kasake se réfugié panza mais pas monique vie comme na soukati. Ah bah oui hein. Parce que Karine yo ke ipoto. Zonga respect. Il a dit, camarade avant maman nangai, je salue tout le monde de ma tête. Liliane Yagola, moko et moi, on a bino atterrissage de Kinshasa. Je suis là pas nanga bouzo bezo les kate. Karine Mokonzi, bandela rozonga sima. Nalobi Mokonzi pona papa Mokonzi. Poyo na ba Karine li fianton. Na média to luka pena nya mema biso na buzoba. Oza parmi ba oba mema biso na buzoba ki lesbienne. Ponga na parent Karina akisita so ando bota nga bota ta mwana moko akose la mibali nyonso baluki ko prétendre ye na libala zeme ya raté nga boti 3 bords mwana nga liboso université asa na économie so lo ba fa bota fa bala no no bala nani po azala mwasi nganga nazongi na lisolo na biso za le roi na fula ye Gabriel lisolo etalaki yote fianton wana pa utotanga awa
awa na obeta masolo ba fionton te na obeta masolo ba mibali na basi la Fanny Masako aza mobali te aza fionton la guichesse aza mobali aza papa preuve année moi si na mo année ba ekini eza pona relaxa bino ba fionton que tango bino ba osaka na la guichesse abali aboti résident na poto ayaka afuta te bino bozaka wapi ba mama théâtre boa mikolo ya ba mama na nga bobala nanu entre bato ya théâtre na basi ya théâtre kalunga o ba belonga mabe abalani na mobali ya théâtre ça va basali plusieurs années ya kibomaka ndaku moko mission fin babalani c'est bon quand même et bongo bino Yagabi yo telemelaka bato babimana ba jeune garçon. Oyebi combien de jeunes garçons yo bimana ba. Ngana na la liste. Ça peut-être moi arrive na kuto talinga te asaba émission loba. Ngata za koko. Ngata za papa. Kambongo nanga. Mbongo o yo ba repesa yo o ko admettre nyoso. Zonga siko sima. Mitala émission lobaki. Na oza lelo to classe na ranini. Yagabi na epo no fingote to la vérité. Moi c'est Nyoso, mobali Nyoso, ou à ça qui pédait en Afrique du Sud, ou à ça qui lesbien en Afrique du Sud. Je suis membre de Cape Town. Plusieurs années en Afrique du Sud. Nakotanga bino poissa. On a créé un problème, on prend un couple là-bas. Oh, bah t'as pe ars nous autres. En soit bimisi papier ngam na. Non na bobili na bala. Oh bah ba fiancé. Na ni tanga ba fiancé. Oh bah c'est belé ba tête. Mi bala poto na bolingara. Bazaka na basi na bango bo ba 4e ou 5e bureau. Bino pe mi bali o bozora basi a poto. Babala baza na ba résidence o bazo sima basi. Bozo perdre temps. Bozo perdre temps. Nga Liliane na zaboye. Mobile a poto ko impressionner ngane le côté. Na tambola de part les autres. Na kenda na zonga na bia mobilité. Na bia famille nga, visa ya famille nga, ko eba na yanga. Na gola. Oui. Ne fait gola foula yo. Te fait gola foula nga imoti la pia foula nga. Ah foula quand même. Aux identité comme na nini, comme nini e bon go les araye. Mais la référence du temps. C'est ça référence. Yo sur côté couloir ba bi ko la faire. Attaché de presse pe ya PD wana. A cause de référence par rapport à. Kuna PD ça la. Et bon ba sibio ala na congélateur yana. Ya kuna te. Oh ya. Kuna te bi ka tona ba muko tombolo tozana ba Hervé ba ba PD. Je salue mon président Binafilé. Bayoka douleur toujours avec le président Binafilé, le président le bailleur de plusieurs parcelles. 5 ans de visa Barbie et Pesakini qui peleke c'est banana biso to loba toujours. Ya gola. Avant to chite ko tabi na faire gola. To zonka to chite na mamambia, mamé bakata. Yé pas cela qui donne des réponses à éclaircir la duchesse par rapport à la lecture, il y a tant ou à ça la kate. Mais la finalité à telle c'est la lecture. Nabi na nyoso wana ba attaquer l'ité ya kanda. Po yé penzande a pesi biso ba itinéraire na ba groupe o esa kindumba. Alobai bolandaki na suka na ngwa betika sete muto asa kindumba te maka lunga poza ene longa kitoko te ngana olobo balobaki c'est pas moi qui confirme qualité à balobaki lité à kanda leka ki paka pache oui abina tanwana kalunga za ene grignotage te grignotage je continue à ti lelo maman chako baise tika buko baolanda bana bango ya ba 15 ba 17 bazai wana moi makofi ya memili benda vimbi maola la maman moi 65 ans bino bato botele melaka ke basi ya théâtre balinga bana bino te n'encourager basi ya théâtre bolinga ba camarade bana ya ba camarade na bino bolinga bango bobala na bobota na bobala na c'est bon oui na tumba Gabriel na telemela kango na telemela Dina le Dina bali prospérité à tous égards bobota bozala bien bokende tokos bozala Gabriel na telemelio obimara na ba bato ba 15 à 16 ans 17 ans. Liane Soufflé Mouké, mesdames et messieurs, allez-y comprendre, c'est elle vraiment Liane Gola, vraiment c'est une fille très très intelligente. Yagola. Le lo li susu, Barthe comédien, ba koufé li susu, papa na bisoka diombo. Une remarque sur quelqu'un ça notre aîné Jacques Ndala Simanango et côté politique. Respect Jacques Ndala. Non mais noir on te souhaite ba marambo belé de part et deux autres aux papa. Vio to zanango mutuna mutu aponaka bien na yena mabe na ye. Nga na sara média on a loba mamwa misien
na mababa théâtre le so na côté politique na ko s'attendre na nyonso ekoya voilà tangu kadi yombo alekaki pona oloba oya lobaki Jakinda na zaite tangu pe ba beta ki ye Jakinda na zaite je crois que Jakinda a pas komaki surpris il y a koyoka ke kadi yombo akufi donc vous tous qui parlez de Jakinda là to boy to classé bino de quelque part Jakinda la yebi makambo te. En tout cas, bozonga non pas moi ça kadi yombo tunae. Akomaki ministre, député, akomaki porte-parole nga na yebi na mamba théâtre. Tito yoka ke kadi yombo ba beti eza les ont dit. Je ne confirme pas, mais je parle de les ont dit. Et les rumeurs encore. Il y a kadi yombo pena fona ba français. Tous les enfants de kadi yombo, tous les cousins, les cousines, les mamans, les tantes, les grands-parents. Je vous donne ces messages. On est membre du média, on n'a pas le droit de tout parler. On a nos limites. On peut parler A, on ne parle pas Z. Voilà. Mais il y a de ces gens qui ont accepté. Il y a quoi améliorer Tina Z. Vraiment. Alors, tant qu'on bête, on confie sur l'hémorragie interne. Père théâtre, père famille. Dans politique à tu as voulu parler de la politique. Voilà. Aux membres de Mangobo. Aucun la politique est limite. Tout le monde a bossé dans la politique ou à l'obara. Azara n'a pas limite à ma cam. Tout le monde a qui ba kabiliste au bayaki. Bossé dans la politique à l'obaki où il s'agit à l'oba. Où est là qui était à l'oba qui était. Et alors quoi Léon a 7 heures bayo lukanga. N'a attaqué Queen Mada, Mama Via. N'a confirmé entre na Bellevie. Bellevie a na mobile na ye. Ma Via na mobile na ye. Peu importe bon au boye langa. Monsieur Golégaté. N'a na confirmation Bouzo Baranate. Donc je dis à toute la famille de Kadiombo de ça. Tobungisi monument moko yakati ya théâtre ou atiki biso pona kota na mamba o etali gouvernement. Donc ezaka ande na lobara. Obomi mutu ba oboma yo. Obeti mutu ba obeta yo. Osomi makila mutu ba osomba yo pe. Pour chuter na mamba Kadiombo. Est-ce que Kadiombo pour vous, il n'était pas préparé de faire la politique de la manière où comment il n'a niveau parler. Vraiment je dis non. Il n'était pas préparé pour outil na théâtre. Soit qu'il était intelligent. Non. L'intelligence ne vaut pas t'amener à faire de bêtises parce que tu es intelligent. Non. Tu dois voir. Son Azaki Zoba, je pourrais mieux accepter Mbongo Baelinga Léona 7h. Nathalie famille nanga. Non, ça émission Bouzoba, c'est pour que je gagne l'argent. Non. Je dois dire ce que je connais. Si la Bible comment mis les barbares changeront d'avis. Vraiment. Bah oh bah lobby le lopo na belle vie na mama vie. Lobby va changer bah comme appelle nga mamutwana. Donc par là je vais dire papa Kadiobo famille ya olandangate. Famille na yo kolandanga. Pour moi Kadiobo n'était pas permis. Il y a kokota na monde politique. Aza moko ya ba papa ya ba théâtre ya sala fierita mboka. Alingaka continuer na biso tisuka. Lelo ba papa masumu pe baza ba kokota na politique. Mais batali eza président Lombe côté. Batika la kana monde na bango ya théâtre. Bazo finga malelo ngana yebi ba bokilo papa masumu ba na poto. Ba kokolo na ye ba koko na ye ba na poto. Mais à côté na monde wana andi maka finga mape na monde wana. Pona nini et pesa melier. Les autres, les Canadiens, tota bato muyombe gauche. Il paraît que muyombe gauche a que non pèse à $100 pour mon théâtre. N'est pas comment on ne confirme pas, ils ont des rumeurs. Donc, des rumeurs te confirment en côté. Donc, moi, Liliane Yago, la Moukage, la fille à 19, n'a pas accidé comme 21. Je confirme pour dire ceci. Et ça ne m'a jamais que belle vie, na maman vie à base à la moitié na mobile. Basi na basi ba olinga na comment. Vraiment. Alors Gabriel kanga ngana ba preuve. Non c'est la rara yemei. Ans luzolo soka boaki 48 heures à boaki tenga na boaki. Bana Captain Nyoso. Virginie ma piti moi sur atandali puta po bazala. La blonde le ki na ngamoro mamomoluba. Na lobi boye. Soko yaki na Dipi Riva. Moi si nyoso abimana autant que moi si. Non peut ça message na Cape Town. Bato théâtre o peut ba kenda ville wana. Ba comprendre directement. Soko za na Dipi Riva. Yeba kena na liste kombo na o. Soko za na Wembek. Na liste kombo na o. Soko za na Bukap. Na liste kombo na o. Soko kotaka na boîte. Ya Virginie Mampiti.
na liste kombo na mibali o balata alliance na Kinshasa bokendaka Cape Town pendant que ça bêtise soko za ina sort river na liste kombo na yo na pena na otanga kute na okebe na cyber baselinga papier na mentionner la caméra ezo tanga penza autrement dit c'est qui dit minti mikulu bakaka basenda Senda Doula veut dire le bas vérité oyo ebi. Voilà mesdames et messieurs, allez-y comprendre, nous sommes en direct sur Congo Victoria, ça fait mal au jeu des gens. Botika ko circuler message à ma belle sur l'artiste Jakindala, un chroniqueur vraiment très intelligent oyo quotidien na kati ya liwa ya papa Kadiombo oyo alors que ça la honte parce que c'est un monsieur oyo. Je pense pas à cause ça la bêtise wana obozo linga bo canceler. Il y a encore on va chuter avec vous. Pour ce bien affilé retour depuis States, de mon disque promotion. La lie Jazé Lala. Bayoka Doulard avec mon président Binafilé. En direct de là où tu es président, je te salue. Balobé Banungu, ok, na ilo kwa ne mema aux États-Unis. Mais tout le monde 5 ans de visa veut dire que balali. Oye biso za manga hotelate babamboli banga terre. Faut Binafilé pour babamboli banga. Ta fille de disque Liliane Yago dans ma prière te salue président. Beaucoup d'encouragement depuis que tu es revenu. Tozoyo kabalobi balobi mais trop sage au lobate. Na pesi mbote na bana kisensu nyonso ba ofingo auta ko kisensu respect le président Binafilé aza icône ya Kinsensu o ya sali ke bana Kinsensu bazala lelo tangu totanga tangelanga lemba o ebimisa misien azate nani non yebso ba komino ba uti njili ebimisa lelo to na matonge to mona papa wemba icône matonge ndenge moko na Binafilé icône ya Kinsensu mutu atie basi kona banda na ebangote na tainga mi balé matonge na Kinsensu Kinsensu je vois Binafilé matonge na mona papa wemba pasona bandal tu vois qui na bongo na toke na Jolie Bola la femme de luxe o atanda pour basi tout ya couleur baleka roleka nani Natangi Jolie Bola. Gola te Bola. Ah Bola. Ah la femme de luxe. Oh ya tanda li puta po ba signon sur ya couleur baleka. Tika boyoko. Ba sala ba kombote à part Bola. Bola yebani tano ba matonge ya poto Kinshasa ya wapi capitale tout boza boye. Jolie Bola. Jolie Bola mo kondi maîtresse à tanda li puta bat baleka. Ba basi yo ba sala ba kombo na matonge. Po baleka faki Jolie Bola. Allez, Canada, on lit pour ta sima, baleka. Bien d'accord, on va chuter avec vous. Au moment où on a projet dynastie, tout le monde a barté, baso, baki, ça m'a juste soyez, tant qu'il y a pour ça. Projet dynastie, au moment où on a projet dynastie à faire. Naebi était, bon, on va dire. Yoebi souffert. La bossa, naebi, mouto, beaucoup de 1990. De toi 2021, oui, bah, était. Nous on marche en arrière, moral na raison à Simon. Zoloba o Dorcas na nasi ba osepelate. Dorcas na nasi ngo na yeba on te va banani. Chroniqueuse. Ya banani. Faire. Basa baza ko. Ba osepelate. To a niveau morote. Ba sepel pété na mama Abdul na lobaka o ba faire était biga fa. Na yebi omoni na ba nasi ngo sona banani wana. Na ta caméra. Tanga na yeba ka faire yo nasi soki na nani? Na Dorcas. Dorcas bozai wa ba komo na kala ba Dorcas. Banansi bolokoko ba bolokoko ba nani ba ebente na Kinshasa chroniqueuse à faire ah le ba recevoir la pété parce que ti ba komo bi malelo la répète pas Abdul na lobaki na yebi bango te Abdul na pese mwa ba bizo ayi bango te bunga ngongo na bango te to yi bango te baza wapi ba fana na quelle commune ba faire baza bana bana banansi soki na bana okay ba mbaye nansi na nani nansi na Dorcas ah ngauna ke mwana ana libabe wana wala lela mwana gloyo langia bo ba nation ba bimi leo keyo kenda ba bazo faire yo tika no faire ko ka charge ah dada je te salue en direct de Ngwaba na mon vieux tonga na lokoti Diana abitika pour boire ba ta faire nga na boire ba po à part faire ba vie na nga tanga kenda déjà dans la soukuna te nga ita na lokoti Diana ba nansi soki na banani wana bazaete tonga na lokoti Diana na ngiringiri akomi mwase ba pomba tout le monde peut pas de ngiringiri na pesi bino bambote belé Vasco mabia la o akenda na mambo jet set atika boyoko oh Vasco mabia la kenda plana yango akenda faire yo karango pe bo faire ayemba tota promotion biro pola de façon kenda na marambo akenda na ngo
eloko eza te nansi soki nani wana nayebi bino te mpo nayeba bino fo boleka ata na ba 1 million de vie ba 1 million de mission après nayebi bino nga atambolaka na nga te balukaka nga mpo naloba donc bino enakola toshite na yo lecture ozosala na comportement ya des artistes ne lelo oyo baartiste bakomi kokende l'un après l'autre moi message ya gola liboso tobanda koyoka oyo babomaka bango sikoyo toboya babomaka bango te nalobaki kaka na micro oyo na matanga mama Chako je condamne et la famille et l'hôpital lelo nangi napesa so exemple wana nga nakomema ndeko na nga te na hôpital oyo basimbi ete depuis 7h à 18h nana mbongo na sac na okende na hôpital privé oyo na ligi gratuité eboma bato ya théâtre lelo yandi mosi ya comprendre aboyi na ye gratuité mais gratuité yango eza mpe moto ya moyombe gauche pour garantie de esila pasteur walesa amuto ya bonzambe akolandela mpo na église na ye bapatron baza bakozwa na bango bongo mais je dis à tout média à tout chroniqueur à toute chroniqueuse soko oleka na bande de l'école te koleka te mpo loba bilobaloba makelele na bino tolembi yango na matoi na biso boganga me bopesa message droit te bato ifo bacomprendre nini boganga makasi me message normal eza te alors nabi na biso bachroniqueuse na bachroniqueur ntango tozwi message toyeba topesa message nini tozoloba nini mpo édifie bato so toza message te koleka kaka te poza en chaîne koleka kaka te poza en caméra na monde ya bato ya théâtre bokebaka na bambongo oyo baprésident na bino bapesaka peut-être kaluki moto ya famille na ye azwi ete yo okanga na yo nzoto te yo osala na yo eloko te mpo nga mpo ozwa nga ifo lamusa tata na nga na mama na nga mpeso priorité ya ozwa nga lokwa bakufa bakozongaka te okende na mbaso okende na mpese okende na nani ai drangeta toujours na se nasambela na bima bima makasi bima cette fois mbaso ya te na tata. Voilà mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de recevoir Liane Yagola. Liane Yagola on chité non pour aujourd'hui au soufflet ba dédicace na yo ba programme na ba bibi mikolo ba ba test koza sur na chaîne tout ça la tête nini aluki l'autre chaîne nga na za na posta chaîne te na pe na posta ça pas mutu te na pe na posta ça pas mutu te na liga yo luka nga to sara ba télé réalité luka ka okaka nga liga télé réalité yango pe sa rena lia kutu koleka bino bakolo chaîne pona tumba kande tumba je salue toute ma famille Tipamba en direct de Canada Paris naza moi na leki ya badjika dans son kokito koyate nga zelaka te mobali auta poto pona zo elamba famille nga déjà tokos balobi ye moko moi sisiko o atanda liputa po bango baleka Marie bakangaka ete malgré couvre-feu tozomela toujours ya komela tomela okutinga na omela ti oui okutinga na omela miti mikulu bakaka basenda dulula triple pe kabeka bengele en direct de Paris mon grand frère le troisième de ma famille motema ya Aurélie Binjila na pesi bambote na boss le patron Chink de Jobourwa Bali a pesi maman na trouble Marie Lumière je te salue. Je répète encore pour dire Bola, et à Bola, Gisèle Bola, femme de l'X, Sorosa Mbongo Tegoyate. Pour chez nous, il n'y a pas de Babola. Donc on appelle Simbote, on a contact. Plus 243 097 11. Plus 243 97 36 20 823. Plus 243 97 26 bongo na te na ki kata te na ngwe encore numéro plus 243 97 36 20 823 wana obenganga mpo na remarque nyonso oyo eza ya bien ya mabe oyo eleki so esengelami tobongisa tobongisa bayaka olukanga toujours na télé réalité moi mobali oyo nayebi te nakende wapi bofinganga te mpo na yati la gomme maintenant na makwanza te la fille à 19 mai malgré na vaccine ekomi 21
Voilà, mesdames et messieurs, elle c'était Liliane Yagola, elle était soldat, frère Gola, mais ça fait un temps. À comment vous ne voulez pas bien affiler. Trop pour dans cette émission, ça n'engage qu'elle. Si vous avez aimé cette émission, mesdames et messieurs, dis merci à Guissolo qui était derrière la caméra. Merci aussi à vous, elle les profs, qui contrôler la machine à montage. Merci à tous mes partenaires qui me suivent des partout. Là, je vois Ronsa Massamba, partenaire officiel de cette émission, à Archevêque, le Bobo, Zéro Fénéen, à Monimbalama, au Man, à Chakobakolo Mouvement, Odilo Mampouya, boutique exemple. Sur les seuls et uniques opérateurs économiques, Moko, au Totika en Afrique centrale, mon vieux Chico, ma belle maman, pour finir cette émission, Souzy Ballon d'Or, Maman Paradis qui me suit depuis Paris, bientôt retour à Kinshasa. On se retrouve à la prochaine pour d'autres invités. Abonnez-vous massivement sur Congo Victoria Télévision. Au revoir. Wapi bokozwa Amiral Chamala na émission na ye Info Perso et kolakisa moto na moto effort akosala pona culture ya mboka social pe lisolo oyo moto na moto asalaka pe abundanaka awande pa balobelaka pe promotion d'artiste ko salema avec Amiral Chamala mobali ya kitoko ya propre otali botia mobali omeli mai okumisi nzambe Solingi Bez awate Amiral Chamala mosana ye kitoko lokola mwana mayele oyo akendaka classe na mbongo ya Minerval ya tata pe mama lelo akosala lelango honneur ya mboka mobimba eyokanie ti na mira ba voisin